Oui, bande ko balandi ya to komo wa binenge to mesra ko kutana biso na bino na asir mikolo uti koleka lobi moleki bolandaki bande ko ba fanda kana motel Fikin malobi ete baza menacé et pas ya DG actuel ya Fikin na kombo ya honorable Kabampeli Didier Kabampeli nde ako menacé bango na makambo elongo banite azan baza ni na contrat na ye bayebi ete bango baza na document na ba jugement na bango à part baza ba habitant to pe banda ko na kota ONL donc office national de logement au ministre boyebi baza na carte ya foire international T mais directeur général actuel ya Fikin a ko menacer bango makasi ba a ko déloger bango ko menacer azui facture au Israël donc par exemple $100 ya matisa on fois 4 yango ba habiter motel Fikin ba silika ki ba bengisa ki biso poto a ko enquêter to mema maloba na bango ba konzi ndeko directeur général ya foire internationale alors bien te ba makampe ba ndeko ba lobby soloté ngape na 4 émissions na loba tolé ka mutu yakula lito imokote o bine bo lobby évangile te na ko ka pe sur le cloche ya directeur général ya Fikin yemo ya foire internationale alors lelo naza a na kata bureau na ye na ko senga na bandeko nyonso bolandaki ba habitat ya motel Fikin na bino pe bandeko motel Fikin boyo kasko version oyo directeur général honorable Didier Kabapela ko pesa concernant makambo etali loyer contrat na bino bozana yango est-ce que motel Fikin eza ba carte ya foire internationale tous en dehors ya motel Fikin eza ba question retour na honorable Didier Kabapela comme DG ya foire internationale yango wana mbote directeur Bote ndeko. Bonne santé. Non, santé ça malam. Oui, tu es pas naïf. Donc le corps la santé ça malam. Oui, par la grâce de Dieu. Merci. Donc vous avez mon repris ça peut toujours. OK. Tu es côté là yo mukolo ya lelo na asi Rolanda ki bandeko ya ba habitat ya motel Fikin. Oyo ba ko déplorer ba lobi ete ndenge ko sala musala na yo comme directeur général eza malam ba ko déplorer ndenge ko sala bango pression po ba bimana esika kuna bango bazwi mikanda bamoni ete yo comme DG affaires internationales bango comme motel Fikin ezali biloko mibale ezali eloko moko te parallélisme de forme de compétences na si yo za metisa biloko wana ebité malobani no kolobana biso pour te continuer mission enquête yo sala am kolobana na biko na. Merci beaucoup ya mbona loba na kopesa merci mingi na mokonja mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o asepela ki konome ngai en tant que directeur général ya foire internationale de Kinshasa par ordonnance présidentielle depuis novembre 2022. Pour na motuna ozali kotuna na bandeko oyo bakongolais oyo bazali na motel Fikin foto yebaka histoire ya mboka na biso kombo motel wana ebutaki wapi et puis espace wana ebanda na mboma nini tango président Mobutu ake na Ghana na retour na ye amona asepelaki na ndenge foire esalemaki kuna azongi awa na 1969 asepeli ke esengeli asala mpe entreprise nationale oyo kozala entreprise oyo eza na monopole ya kosala foire nde na 1969 bakreaki foire ntango bakreye foire bamoni ke eza malamu te ntango foire ekobanda baexposition na ye etikala kaka bongo esengeli batonga espace po te baexposant oyo bakoya baforain nde babengaka lopoto bakota na bandako wana bazala loge wana po te bayaka foire awa espace nyonso wana ezalaki na plus de 44,75 hectares donc biloko ezali mibale te awa nalingi confusion te na mitu ya bakongolais tozali na deux entreprises te entreprise ezali kaka moko kombo nango foire internationale de Kinshasa lelo oyo kombo ekochange po ekoma foire internationale du Congo Kinshasa décret eza na nzela motel Fikin ezali espace ezali mwana na kati ya foire internationale de Kinshasa bawana bazali ba locataire ya Fikin poni bakomi ba locataire ya Fikin parce que na libandeli tango ba pillage eye 91 93 94
foire makoki ezalaki structure po te baexposition esalemaka nde bakomaki kologe balocataire kuna bato wana nyonso bino bointerviewe bazali balocataire ya Fikine bazali na bacontrat na bango awa bafutaka loyer na Fikine bandako wana ezali bandako ya l'État parce que Fikine ezali établissement public ya l'État ezali na autonomie de gestion pe autonomie financière boni ndako ya l'État ekoki kokoma ndako ya locataire confusion ezala te ndeko. Ok, directeur général nasi bandeko ba Rolanda biso nyonso na bokebi confusion ezala te bango na maloba na bango baza clair balobi boyi bandako to mona na motel Fikine eloko etongi yango eza ONEL Office National de Logement ndenge batongi matete ndenge batongi lemba etongami liboso ya foire internationale yo oza nommé na arrêté présidentiel par église de forme de compétences wana ezali basali yango na arrêté donc ils ont deux choses différentes honorables oza mokeli mibeko directeur général yo ndio oza wana pona kobattre na mibeko oyebi déjà makambo na zoloba donc on est na décret loi yo oza nommé na ordonnance présidentielle boni biloko baleki osanga na plus esika moko mais confusion mosusu yango wana ozobe yango honorable moto ayebi kobatela mibeko kovote yango na parlement pe koinitie baloi parce que azala pe molobeli ya population awa nazali kolobela population congolaise oyo ya Fikine pe kobatela baloi ya Fikine nazali nommé par ordonnance présidentielle ndenge ovuti koloba yango ok mais ndenge moko pe Fikine ntango bacréé yango ordonnance présidentielle oyo ecréé Fikine nde nauti koloba na 1969 ezali mais na 2009 décret loi 09/049 oyo pe epesi ba mission ndingisa misala na Fikine ke to créer yo Fikine pour un au salaka ba exposition na niveau national provincial pe international deux au réguler ba activité nyonso foraine na république sur toute l'étendue du territoire national trois aux à la gestionnaire il y a bien immobilier il y a bien meuble et immeuble nyonso ya Fikine Fikine ezali pe na ndingisa na mission ya ko gérer espace ezali na katia décret loi ezali ba mission ya Fikine azali pe azali ko servir pe d'organes techniques et conseils ya gouvernement congolais en matière ya ba édition foraine elingi koloba soki mboka elingi kosala foire na France partout ailleurs conseiller nezali Fikine ou azali na monopole la seule entreprise ya Congo ou ezali na monopole ya kosalisa ba foire na mboka donc ndeko zoyoka wana espace otoza nango lelo site na ye oyo to yeba dipozala ki mwana moke le 2 juillet yangoyo ba exposant bazako ya na Fikine bazala ki loger na motel Fikine bandako wana kuna ezali bandako ya Fikine ONEL azali constructeur ndeko lelo na ndako na yo so oza na terrain na yo na maluku oyokani na entreprise songolo ekele kotongela yo ndako otie locataire lobi locataire akobotela yo ndako wana po alobake no entreprise wana nde atongaki ndako wana ndenge entreprise etongaki ndako wana ekoma locataire na yo jamais ndako ya yo propriétaire ekoma ya locataire pone ekoma locataire te parce que mabele wana oza na certificat d'enregistrement oyo ezali na kombo na yo nalingi confusion ezala te ONEL etonga kan vitamine na matete ONEL na lemba pe etonga mais différence na Fikine ezali nini na Fikine ONEL aye kotonga na mabele ya Fikine oyo ezali na certificat d'enregistrement ya 44,75 hectares nde na uti koloba na yo awa boni entreprise à l'état o azali na autonomie de gestion na autonomie financière akende kozwa bandako na ye oyo agéraka apesa ba privé apesa ba locataire na ebite magistrat nini ya mboka oyo tango bazobebisa bambongo na bango bakende na ba tribunaux par-ci par-là magistrat nini ya mboka oyo akondima ko rendre sentence en faveur ya ba locataire
wana ezali ndoto ya baba parce que ata mwana oyo ake na premier graduat na droit jamais à cause de la décision en tant que magistrat qui a payé sa locataire raison baza na titre de propriété nini lelo bazo ba facture ya onel ba la na justice est-ce que c'est normal wana ezali facture est-ce que facture est remplacée certificat d'enregistrement tous ces locataires wana bazali na contrat na bango awa en tant que locataire et bailleur ou bailleuresse foire internationale de Kinshasa. Donc à terme kolomo côté locataire ya Fikine akokoma propriétaire ya bandako wana ezali bandako ya l'état ata longa na longwe na Fikine mais na longwa sikawa te parce que mokonza mboka za na confiance na ngai o musoko remplacer nga après akondima eloko wana ata mukolo moko te bana na biso bakobota bakotiko ndima pe eloko wana ata mukolo moko te confusion ezala te mabele wana ezali ya Fikine Fikine ezali propriétaire ya mabele wana ba chinois obomoni wana bazali wana na eza contrat na kutaki bazali wana pour un temps tango temps wana ekosila bakobima bandako wana ekotikala propriété ya Fikine lelo ba chinois batonga palais du peuple bakenda te tokolo balelo ke palais du peuple eza ba chinois mais na kata certificat ba certificat oyo foire internationale et brandir ta wanda ko samba bokena na ba pièce ta bokena ba pièce certificat oyo foire internationale et la kesi eza certificat zo la saka foire na 19 banda ko na 4 parce que biso nyosto ye biso sombo lupango pour kada ça salo mokanda il faut mettre ici gara en valeur donc foire ta botongi foire balé boza foire aza yemo ko ba dek ba sali bien croqué foire na 19 pavillon nango mais motel fikide osani parce que document déjà clair foire yango moko na 19 pavillon mais on a connaisa comme 40 par 20e mais d'abord na motel fikine pour na expliquer au malam motel fikine ezo compter 251 appartements na côté ya ba privé ya ba locataire privé ezali 200 appartements na côté ya ba officiel et FARDC ba loi kuna eza 51 appartements ozomona te déjà que problème eza normal te que ba officier militaire ba vandi kimia ba futa ka loyer na bango l'état nda futa ka loyer na Fikine mais côté ba privé ba loba que non eza ya bango alors que ça ba appartement na ba villa au batonga au même moment ozo comprendre la place wana donc elinko lo baboui certificat d'enregistrement eza kaka moko okoko kabulate ke oya 19 pavillons pour ne comme 20e non ma belle eza kaka moko wana ndena lobi na yo 44 ce que le gouvernement congolais atinda ki société ya bachina wana CCC na SIC eza contrat ngai na kutaki yango na ye na 2022 na kutaki contrat wana elinko lo bateke bazui mabele wana bateki yango bachina non bako exploiter na nombre ba mbula oyo epesa meli bango tango mbula wana yokoka bako kende ndenge za na contrat bako tika ba immeuble wana nyo se kotika la mabele ya Fikine ezali un indivisible ekotika la kaka ya Fikine pe ezali intangible donc mutu moko te akoko teka yango ngana koko spolier yango te yo yebinga en tant qu'honorable tant que ko tamo na kata kisasa oyo oui pona ko la honorable bande ko landela batu bazo spolier biloko l'état lelo ngana ko na balusango na ko mangono ngaende na bengi IGF ngande na bengi inspection générale ya finance pour te baya ko auditer contrat wana ya société chinoise CCC SIC en sigle pour na ko yeba contrat wana quels sont les avantages ya Fikine et quels sont les avantages ya bango société wana nazo zela ba conclusion ya musala wana ya IGF mais na première partie ya conclusion wana IGF a commis na gouvernement congolais pour te ba futa Fikine mbongo eza na kati ya lettre wana mwana lobango awa ezate ba futa Fikine mbongo parce que ezali premier résultat ya contrôle wana mais résultat ya mibale tozo zela lelo ba inspecteur ya IGF bazo sala misala kuna pona bayeba est-ce que société chinoise wana ba futa ka taxe à l'état ou bien ba futa ka te ozolanda donc ngai nde na commis lettre na IGF pour te baya ko auditer parce que naza ko mona
20% oyo fiki na zalaki na droit nango na mona ka eloko te fin de l'année état financier ba déposer te alors que loi ya mboka elobi au plus tard le 30 avril société nyonso il faut basala ka ba état financier ba déposer ka selon loi ya wada biso to déposer ya biso me bango nazo mona eloko te toza na droit ya 20% na bénéfice nde yango wana tokoyeba sikoyo est-ce que société wana efutaka ba taxe ou bien efutaka te fallait batonga 1000 logements ni appartement batonga ka 134 pour une basilisate ba question nyonso wana nde IGF usala arbitrage nde to sengaki to koma na suka to tala nana za na raison nana za na tort comment ngana ko benga IGF pour contrôler musala wana nga mona ke sous polier eza na sens te balobi yo ozo landela ba ele ko zo kamusa bango ezali boye baza clair na mituna na bango Bokopolo azaka directeur intérimaire awa na kata Affaires internationale. Donc yenem dazo pistonné yo, yezo bako manager. Parce que contrat o ya signé comme directeur AI. Yem da signé contrat na yamabe pour ba chinois, ba retongele ko wana pour na ba congolais mais ba fanda na ba appartement na OK congolais. Ils ont toujours ba paya. Or que tonga magi pour na ba congolais pour na ba paya te. Toujours bapaya yo tango yo yi au lieu protéger bandeko na ba congolais okumo linga bo poursuivre contrat wana au détriment ya ko benga na ba congolais et ce que bazana na motel fikini ya ba wala déplorer ngai da bengani congolais na motel fikini te bazali ba locataire na biso na to insister locataire avec grand L bazali ba locataire na biso bakanisa ata mukolo moko te ba komba propriétaire bandako wana ata mukolo moko te ko salema ezali ndoto ya baba wana ezali na yebite na ko qualifier ngo nini ezali normal te ezali honnête te ko zanda kwa l'état ozo yango spoliation ezali le fait que bazolinga ba ko propriétaire na komiawa natali na mikanda ba contrat bango ba signaki na Fikini parce que Fikini ezali na ba moyen te fona lo bango awa ba contrat ba signaki ba contrat de bail o ba signaka ezo daté depuis 2008 mais na loi na biso elobini en matière ya bail. Après 3 ans, bail a koki, ko bongisa, ou ko changer prix, ya loyer naï. Donc depuis 2008 à 2024, total bien, ça fait 16 ans que loyer matate. Nde na komeli bango na invité bango to sali ba réunion. Na ba prix on a tchaki, ozo ba fois 5. La période de campagne. Mais la période de campagne gars. Wana za problème té, c'est la période de campagne. Régie des eaux, azako tina facture té, na ba bonnet. Ou bien c'est na facture te alors yo lingi fikine vivre ndenge nini nazali DG na ko signer papier na ko signer document na papier nini ba imprimante na kutete na sombi lelo fikine comme na ba imprimante na ko imprimer ndenge nini sans cartouche ba bis na sombi lelo ba jamba comme kende ko participer na ba foire internationale na Poto et ça il m'a sauté année passée na sali 45e édition na échanger awa nazo sala mususu awa sur place na site ya Fikini mwana mboka sepeli ke atonga Fikini président de la République ndenge sengeli atindi ba entrepreneur turc baza awa 1000 vestes pour te batonga Fikini lelo kombo Fikini échanger proposition na biso lelo makambo ebele ezali ko tambula na Fikini za ko changer ba toilette pa mana kutate na tongi yango et osala mana nini n'est-ce pas na moi misolo wana mike ba ko futa pour te to ba ko fonctionner sinon il doit fonctionner te alors comment en tant que DG n'a changé le loyer wanate et ça normalité pour le loyer faut tika la 2008 16 ans après le loyer tika la ndingi wana yango na koma ki mikanda na fixa ki prix yeba ke lelo na gombe ndego yebi superficie bâtie ba futa $10 le mètre carré motel Fikini za na limité ba futa combien le mètre carré ozolanda mais toujours tenir compte pe ya aspect social il y a humanisme, la population est venue à Congolais. Mais l'incol batte que humanisme wana et comme humanisme moko exagéré. Mais il faut que tu revoir le loyer wana parce que tu as peine à ma charge, tu fous ta régie des eaux, tu fous ta personnel en tant que Fikini. Yangoto charge qui va prix wana tango baya qui te discuter ba prix à loyer. Les lois ils en ba misusu ba comprendre au bazali ko futa. Mais sur 200 locataires plus de 140 va fouta, plus de 100 va fouta, 160. Mukeka baza ko fouta ba loyer wana. Les autres là, bazali ko fouta te. Mais mukolo ba ko fouta ezali parce que bazo pour se tromper que ba kombi ba propriétaire bandako. Mabele o ezali ya Fikini ezali établissement public.
une entreprise publique avec une autonomie de gestion et une autonomie financière. Moutako koyate azwa ndako na kati. Eza la banque centrale atongi ndako na kati ache gardien moka kengela ngo biala la kawana benda ko pesi avant na kati ya banque centrale. Jamais muto locataire à banque centrale comme propriétaire ndako à banque centrale. Vous comprenez? Donc na banque ça qui loyer parce que ça normal loi et permettre ngai que 3 ans après na augmenter loyer yango na augmenter yango 16 ans après parce que mes prédécesseurs ba augmenter yango te. Ngai nazali DG d'abord en tant que député national il a mandat passé na ko kozala géré par ancien DGT. Contrat owana na kutaki yango. Ngai mutu na be comme il est na bengi IGF pour te aya ko dicter contrat wana parce que gestion nango ezala ki opaque pour tout le monde clair fikin azwa ba avantage na ye bango pe ba chinois na sauté c'est au bazan na joint venture bazwa pe avantage na bango makambo ezala clair wana tinanga na benga ki IGF nazo zela conclusion ya misala ya IGF donc confusion ezala te na mitu ya ba congolais ata mukolo moko te ndako ya motel et comme propriété ya locataire Onel azali kaka constructeur o batindaki entrepreneur pour que nous tonga bandako atonga ki bandako wana bafuta ki mbongo na ye abuo pia azwi mbongo na ye akei bandako etikali ya Fikini foire internationale na motel Fikini nini eyaki liboso nini pe batonga ki liboso nini o exista liboso na zone odozali. Il n'existe pas une entreprise qui s'appelle Motel Fikini. Il y a une seule entreprise qui s'appelle la Foire internationale de Kinshasa. Nous avons décret loi où est créé Foire internationale de Kinshasa. La mission statutaire où est Fikini. Une des missions est de gérer ma belé ya l'état ma belé où est awa na kata concession na ye na banda ko na kata concession na ye. Donc question na yo déjà ils allaient biaisé dans le départ. Tu as séparé foire na motel. Motel, ils allaient quartier na quartier foire. Donc, ils allaient na gestion, ils allaient sous gestion à Fikini. Yo ko tu na te bureau na yo oyo awa, ba créer yango avant Fikini non. Donc bureau ils allaient lokola, bureau ya ba agent, ils allaient lokola motel, ils allaient na quartier foire internationale de Kinshasa. Ils allaient et locaux il y a foire internationale de Kinshasa. Ils ont la comptabilité et ils ont actif et bilan. Immobilisation, ils ont actif et bilan. Ils ont actif et bilan. Donc, tant que ça, la comptabilité à Fikini, nous déclarons au 30 avril, selon WADA, banda ko ya motel et kotaka na actif ya Fikini, ya bilan ya Fikini. Ah, toujours que na fin de l'année, donc ça la travaux ya inventaire, donc tina ba commissaire au compte, na ba agent ya Fikini. Basa la inventaire ya ba bien immobilier ya Fikini na bien mobilier y compris motel Fikini ezali na amortissement ou ezali comptabiliser na foire internationale de Kinshasa. Oui, y compris motel Fikini. Oui. Oyebi que la carte motel Fikini ezala bande comme sous ba gérer qui foire internationale avant yo. Ba directeur général mususu. Yo le peut ko gérer. Lobi paye pour comment na passé na yo. Ozala ancien directeur général il y a foire internationale. Kuna pe ba directeur général ya Kalabazali. Qu'on aurait bamote. Le lot en comptabilité ya mboka na biso ba pièce comptable il faut regarder en comme archive pendant je crois 10 ans avec WADA, je crois que ils ont maintenu la même date. Yeba que en tant que ancien DG OK, so ka na ba indemnité de sortie tenge et le babi même na décret loi ya maman premier ministre Utsuko Bibakala Mingité awa azana droit il y a 6 mois de salaire en tant qu'ancien mandataire comme indemnité de sortie. Mais il y a que yo moko tu te fais justice au côté na kati ndaku ya Fikini au futa ka loyer. Azana kati ndaku ya Fikini en tant que locataire, pas en tant que propriétaire. Et sengeli afuta loyer na Fikini. Indemnité de sortie azali le seul mandataire ya Fikini bazali ebelé. Na commis lettre na office ya gestion à dette publique parce que dette wana sur l'équipe 10 ans les alliés office à dette publique et gérer rango pour cristalliser ba dette nyoso wana yango na commis lettre pote ba futa ba indemnité de sortie ya ba ancien mandataire nyoso même na budget oyo toujours les 2025
en tant qu'ancien député, ancien vice-président de la sous-commission intervention économique na Nekofi na parlement. Mais na kenda ki na Béatrice Hôtel, au na ba collègue na ba député, pour la rémunération, va prévoir enveloppe pour nous foutre justement ancien mandataire. Ceux qui m'ont bimi en tant qu'ancien mandataire africain, va foutre mais l'une qu'on le battait que pour faire ne foutiété à côté de la mondial africain à foutre la loyauté. Et ça non sens. Nga so na bimi en tant qu'ancien mandataire. Mais na ozala kimia et pas nangai, na c'est l'État à travers les trésors publics va foutre ngai ba droit nangai. Non na ozwa muntu ka africain et comme yanga parce que africain a fouti gâté. Ou bien na zo elo ka fikini ou na zo ndako fikini eza na sens te yango wana état de droit et ko senga pe ko respecter ba bien ya l'état. C'est ça aussi l'état de droit. Oui, c'est ça aussi l'état de droit. Honorable nga zo benga honorable DG za malamu DG na honorable luka ba bengo na ni malamu o sepela na odamingi. Mais honorable c'est jusqu'à la mort. Donc on a toujours honoré, nazali honorable à vie. Na moni na syndicat na biso na parlement bazala ka payer tina suka wana ezali c'est sopa. Donc si on a couru ici à partir à 55 ans 54 ans ba ko futa yo 5 âge wana ba ko futa yo mbongo wana à vie. Okay. Donc nazali honorable obenga honorable parce que naza honorable bozalaka 54 députés na Kisasa. Oui. 54 députés bobanda ko bunda pour des spoliations. Des spoliations. 2 bateau ba ko tonga bitonga to na place mabe. 3 bateau ba ko boto na biloko ya l'état na kivide Kisasa bobanda ko tambola bande ko liese ba dos ndombasi ba ba chama kulasi bozaka bele ba ko tambola Bernard Kayumba Mohamed Solange tozai bele Solange masupi a sona mais oui lelo siko yo mo za tremper moto yo o balba kangiyo biloko bande ko bundela o ko bande ko lula na yo mais pour les blocs les ana espace mo côté yo akeno déjà fikini ateki depuis na yawa nazo na problème ya ko bongisa fikini mission fikini zaina no kusala ba foire na kuta ki depuis plus de 5-6 ans foire essaye na cité na sala ki foire sans moyen mais na bunda ki no sala ki foire année passée 45e édition nazo bunda na sala 46e édition wana des missions statutaires ya fikini ndenge régie des eaux apesa la population mai sine la zo pesa courant foire mission na ezali ko sala ba foire pote ba exposant ba ya ka batalisaka kita ikulu ba contrat d'affaires est signé pendant les foires. C'était un lieu de rencontre entre des opérateurs économiques qui sont parfois vendeurs ou acheteurs. C'était un grand marché mondial. Les étrangers viennent. Vous comprenez? Dans le moment où il y a mondialisation, il y a globalisation. Au pays, à Goa, il faut encourager les échanges internationaux pour améliorer l'économie, balance commerciale et mboka. Kita ya mboka zote kama libanda, misolozo kota en devise na banque centrale. Eza na ba foire oyo, ba marché wana, ba contrat wana, ba signa kango. Mais en tant qu'honorable lelo, nazala ki anti spoliation. Lelo atteint 1 mètre carré ya foire depuis na bandi na teki yango te. Et puis tout ça la confusion te. Et lui ko lo batte que ceux qui entreprise somolo et signé contrat na entreprise il y a partenariat public privé selon type il y a contrat et lui ko lo batte qui m'a belé ba ko exploiter yango pendant 10 15 ans 20 ans après contrat ba kei ba tik bibliothèque wana etikali ya fiki mais jusqu'à là na signé te na l'obito le balao que moi na mboka président de la République a ligne que foire engenga nde na ligne ko accompagner vision na ye pour te batonga foire ezonga ndenge yonanga to yebi le 2 juillet ezonga mais tango foire etonga minante ngape na croiser maboko te il faut na sala foire décembre on sala foire na décembre yango pesa biso la yebisa biso nini ba komona a tokozonga le 2 juillet biso tembe na foire sport wana ya venga jaja na shogun est-ce que bilengi wana ngaba ko fifa na bilengi wana ezonga mais le 2 juillet wana ezala ki habitude ozomona mais ils ont la loi moté lobby que foire face bandagaka le 2 juillet ngai l'année passée na ça il est en décembre ah nous ça la paix le 14 décembre mais année prochaine nous on appelle en juillet donc ça la juillet na décembre mais ah nous on le 14 nous benga ba congolais nyos bana
Kisasa ba province nyos baya na foire au toujours fongola le 14 décembre tina le 20 janvier. Foire thème nango ezali foire de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale. Il faut échange commerciaux ezala. Échange et pesaka kitana pesaka richesse na mboka. Richesse na mboka ezali ka koteka kaka cobalt, cuivre, matière première te. Ata café au produire. Ata l'os au produire. Ata sucre au fabriquer sur place. Ata ba caro bazo sala lelo na maluku. Et était comme une fois, ils ont augmenté la recette de l'entreprise. Ils ont un effet d'entraînement mingi, la conséquence positive mingi. Et qu'on peut s'amuser dans l'entreprise, l'entreprise sont basées sur l'ouana, un investissement d'extension dans la province, il y a un salaire malam, il y a des travailleurs dans bango, ceux qui travailleurs basés sur salaire malam, ils consomment sur le marché. L'entreprise nous soit na bazote na marché, bako augmenter ba revenu na bango, bako investir lisusu, bako kipe ko teka na mboka bapaya, nde yango bongo et ko créer positivité ya balance commerciale ya mboka. Nde économie ya mboka et ke liboso. Soki lelo yo ki Congo zo teka café, et zo exporter café na mboka bapaya. Ezali esengo pour na mboka. Et vous avez la recette ya malamu pour na mboka parce que devise exportation d'une manière ou d'une autre, entreprise wana a refoutu la taxe dans l'État et ministre wana côté la banque centrale et vous avez malamu pour na Congo. Mbongo pour ya na Congo, ils ont pour na minéralité, ils ont pour na matière première té, na activité misusupe, il faut et ça les mabongo. Ndé na to lobby diversification économie. Tout ça la kara focaliser na minéralité, to créer richesse na activité pe misusu na kati ya mboka. Voilà tina autre ça la foire wana. Ils ont invité l'entreprise, il y a l'État, l'entreprise privée, va souscrire, va y avoir ndingisa, richesse ya mboka a na foire oyo. Tous ont benga ba minier, tous ont benga ba pétrolier, tous ont benga ba dans le secteur bancaire, dans le secteur de transport, dans le secteur nyoso, ba ya ko souscrire ba somba ba foire, et ça li pe moyen pour na bango pour na ko soutenir Fikin. Ils ont entreprise autocoutée à niveau moyase pour te matisa yango. Ils ont ba effort, ils ont ko sala pour te Fikin et mata. Ba ya ko soutenir entreprise oyo pour te et mata ba souscrire na ba cha ya ba fort ba tali sa richesse na bango. Population ko ya, ils ont la période festive, ba ko somba, toujours que ba période festive Noël, bonne année ba ko somba, ba ko teka et vous allez malambu wala tina auto bengi pe mwana mboka fait les goals les 14 yende soto fongoli foire na poka wana akobeta na base boyebi yango bomona ki déjà. OK, tant bakoya bana mboka ba kongomani bakoyawa moyebe bakoya pene ibele olobi déjà que wana bagolwa bande ko ngatu bagolwa mbote na bina ke le 14 décembre de biso nyos ne mo bakoya mobundo awa na foire internationale. Sur le plan sécuritaire, social, ba imboka bakoya awa ibele. Est-ce que bakoza la sécurité? Bakokota ba toilette, ba toile ya malonga parce que toyebi ndenge nini foire internationale ezalaka. Est-ce que ma condition et ba sous toilette sécurité aussi ba disposition pour les Congolais? Tout ça na réunion sécurité, tout ça le mercredi, lundi tout ça na réunion sécuritaire. Beaucoup mais ça a limité à Zalaki général il y a ville province de Kinshasa, Azalaki représenté na maman colonel wa tindaki awa pote azala na réunion wana. Ba continuer à ba délégué na bango tout ça là qui réunion sécurité wana nazo yebisa yo nazo confirmer awa ke sécurité kozala toilette ezali ba toilette mobile ezali tout ça là qui na foire na échanger et kozala wana ezali ba critère liboso pour na kozala foire donc eko kozanga te ezali élémentaire c'est vrai to kutaki yango awa te to tongi yango déjà pe 8 mais toujours continuer ko vulgariser information là ko éviter batubaya et le coin à la toilette aux engagés parce qu'ils allaient élémentaire pour nabiso. Wana il faut ils allaient toujours. OK. Mais c'est déjà. Les Congolais ne sont pas se sentir à l'aise à y aller à foire. C'est vrai que bah policiers bazalaka depuis 2018 to commis na bakonzi. To commis partout. Ba lettre to tini poté ba délocaliser ba nongla biso ba policiers au bazali awa poté bazali ko
confindre ma mission statutaire ya fiki moi to réaliser ma mission na biso ezalité parce que présidence tabango ezali ko empêcher mais to kokite ko ne pas ko réaliser mission na biso parce que bango bazali yango to ba kondi bazo expliquer bango ya la police pour te désordres à la tête mais to spécifier bien to circonscrire quartier zone où il faut de Salema bakoye batu bakoya sécurité kozala donc batu nyonso bakoya fête kozala malamu donc jamais aux handicap de tout ça qui yango ndeko DG Didier Kabampe lotali caméra na biso to ko visiter ko sa mo enquête c'est makambo le kana motel fikini bandeko bayo kibeyano olobi pe le 14 décembre awa donc bandeko na biso ba Gaulois ba ya pe mo bondo awa na lingi na bokuse au sa synthèse il y a un message na tikelo caméra pendant 4 minutes au peut ça bon message ya bandeko bazaki inquiet au bazana motel fikini et puis milulu nini okobongisa le 14 décembre awa caméra ya mwana. Merci beaucoup na pesio merci mingi na ndenge oye lelo merci lisusu na mokonzi mboka ndenge atinda kinga mission spécifique awa pour tenaya ko tombola entreprise oyo fikini et lelo bazolo ba fikini mais lo bazolo lobela yango te hein ba komo lobela fikini lelo parce que misala ezo salema moni mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi le président mboka alingi fikini batonga yango ndo moni ba contenir bazali ko tonga yango pour te fikini et mata dans cadre de la vision wana tozali ko sala effort pour te ba mission ya ba travailler zonga ba kindaka participer ba foire internationale ailleurs fikini et fonctionner le la entreprise nyonso oui fonctionne normalement na mboka na biso ba locataire na biso a motel fikini nazali ko inviter bango ba zongala na bon sens ba futa ba loyer na isika na compte ya fikini o bazako futa avant kala bazako futa ngo na cash na caisse mais na senki pour la traçabilité paiement et ça les mana banque ba ibe sika ba futaka bazali ba locataire na biso ata mukolo moko te ba okoma ba propriétaire ezali ndoto ya baba ba okoma propriétaire ata mukolo moko te ezana magistrat moko te ako rendre véridique ou sentence na profit na bango ke bakoma ba propriétaire ya bandako ya motel ezali bandako ya l'état fikini otika entreprise ya l'état pour na ko organiser ba édition foraine ba fois pe pour na ko gérer bandako pe espace oyo l'état a pesa hypothèque à gérer chaque entreprise à l'état ezana secteur na ye oyo géraka banque centrale a gérer makambo etali misol régie des eaux a gérer makambo etali mai SNEL a gérer makambo etali courant fiki et gérer makambo etali ba exposition na bandako à l'état oyo ezali na kati ya concession na ye donc nazali ko senga bango bazonga na bon sens so bazo sala bras de fer bangonde basala bras de fer na l'état te parce que ndeko est-ce que si on a prison ba tia l'état que bakangi l'état azana prison tel l'état basala bras de fer na yete baza ba locataire ba continuer ko futa mbongo na fikini pour azali entreprise à l'état ozo gérer bandako ya motel fikini ndenge ba officiel militaire bazali pe kuna kaka na motel fikini wana na o etali foire tozali ko sala ezali 46e édition ngana zali depuis 2022 première année na salaki foire et le deuxième année nazo bunda ni dans un gouvernement va soutenir fikini tozali na ba paiement o ezali en souffrance va soutenir fikini na ko futa moi misolo mike pour tous ba moyen d'organiser foire na ndenge esengeli donc ba congolais bazali ko sepela tozali ko inviter bango baya ebele le 14 jour à ouverture à foire ba je o ezalaki ba kokuta yango ba stand kozala musique kozala parce que mission na biso ezali kaka commercialité touristique te kaka ezali pe culturel donc yango musique ya mboka ezali culture ya mboka na biso ekozala tozali ko inviter ba mama ata ba bateka makala ata ba bateka pondu ba gangi petit wana bazali pe na esika ba stand wana pe ya mike pona bango ezali nazo inviter ba entreprise nyos banque centrale bakoya bazana ba stand ofida CIA DGI OGFREM bakoya
INPP entreprise nyonso l'État na privé to boy moto moko te na secteur brassicole baya pétrolier mining entreprise minière baya ba secteur nyonso baya ba stand ezali baya kotalisa nkita ya mboka parce que foire ezali vitrine nationale to lingi vraiment ba entreprise baya ebele batalisa ba nkita na bango au cours à foire oyo ba marché ebele ekosigname na panzi ke na lobi mingi donc merci mingi na ndenge boye to inviter na IOP et puis honorable les aides azali invité à cause invitation na le 14 décembre nous allons causer la bino pour ensemble tout célébrer ouverture il y a 46e édition foraine na biso. Oui, merci Bandeko Balandi ya tokomwa boyi tukula na malaba ya suka ya directeur général ya foire internationale na Congo ya Didier Kabampele député honoraire ya mboka na biso Congo toyaki awa ko tunaye makambo ya bandeko ya motel Fikin na lobaki ne bande l'émission pene suka émission na sala ki bandeko toyaka mutu ya mbele to yima kote ma ko bolo bageze évangile te na ko kende pe na foire internationale na ko tuna baye ba ko gérer foire internationale boyo ki ndeke directeur général à lobby pour na ye à lobby boye que espace union surtout ezali ya foire internationale comme ça directeur général azo gérer biloko na batu na bandaku ya l'état boni sur 5 ans 250 ndaku ba soda 51 ndaku ba futa bino ba silbo ko futa te bino pe mandeko bozo landa biso to yeko sala enquête boyo ki réponse siko zo tika biso za justice ni tribunal ni parquet donc comme ba congolais mi balé ba ko yoka te ba entité ni balé to ko singa ba ba konzi ya justice bolo ka établir loi jugement ebima bo pesa responsabilité na o esengeli a gérer to abada ko joie misolo ya motel Fikin pote kimia ekota bande ko ba lingera mingi makamba commerce culture le 14 décembre directeur général lobby awa na foire internationale Ferregola bande ko nanga ba golwa ba koya mobondo awa oyo nyonso tu alinga mona bikoko ya basuku pe ya bapende biloko ya Sinel biloko ya Régie des eaux malgré na mboka na biso to ko fêter 30 ans ya souffrance ya passe ya mai na ya courant nous avons fêté 30e année ya souffrance biloko ni balewana na suki apna mokolo malelo tikate kimi ya kolonzambe e yinga na mabote na bino to kote mokolo malobi